ba reggae ba kozwa ngona yimbi 3 reggae na kati na yimbi pa ba style ya ba moseka ngai moseka ba style na ngone sezali pona yimbi achangeaka na ye boko yoka nzembo wana nani yango achangeaka nde boko mituna nani yango achangeaka donc achangeaka na ye ezoya na kati ya banzembo wana mosusu ezali donc kombo nango ngolu mais rythme wana ngolu nazoyebisa yo bandeko bakosepela nango bozala kimia kala mingi te lokola bazodeconfine bondozwa clip moko e bokosepela nango makasi croyez ça. Mais producteur yo moko tozo produire to za na producteur en tout cas lelo bandeko na ngai totikali biso moko ba producteur mingi bazali soute pourquoi parce que piraterie ekomi makasi obimisi nzembo ka lelo komi na Chine lelo komi na États-Unis et bimi ka lelo bazwa ngo na Italie na Lubumbashi parce que producteur akoteka nini ndeto bi bon to kombo bisala ka biso moko donc on appelle bateli biso YouTube ou boki na YouTube moi quelques vieux ezokota moi loko amuke koya eye ozui gloire à Dieu so kité yo moko komo teka ba CD na l'église quand ndo tokendo betaka boito teka moi 20 CD longwe moi 100 CD longwe gloire à Dieu malembe tozo kendo to teka ka boye parce que lelo comme boulou mais lelo nazala kondima avec l'état de droit na on dit que tokoteka sous CD na mboko na on dit que ba producteur ba kozonga na mboko pour nini pour que la peine pour atengai basalo ko basala na Nigeria 15 ans de prison pour la Nigeria soko pirater un Nigérien aux 15 ans de prison ba Nigérien l'équipe sont na l'arme kasi bande konanga même il y a ba chrétien même il y a ba profane pour nini pour kuna ba Nigérien nyoso bazo somba CD pour bimisi CD un Nigérien t'achète le CD à son CD artiste naïe pour so ba kangio na copie ya pirate au côté 15 ans de prison vous ont montré que ba lembi mais le so otambuli pa na biso ba nani ba petit baché mais ba petit ba télé makabachaka chaka banini na baché ba radio na balabala na mo ordinateur José Ntita Sikango yo zembo moko 100 francs papa na ngai la même moi gentil zembo na côté ya studio na bominzo to pena ba clip ote kala ngango 100 francs ya ata yo moko zembo moko 100 francs et puis musu bazoteka kutu te aoteka kaka aoteka nzembo te ma aoteka juste kaka carte mémoire somba carte mémoire nzembo na kati okozo banzembo fele ozotia na carte mémoire ya yondeko poza quand même na moi pider ya kana mboka na ngai moko bozoteka ngana mboka na ngai papa Fati yango nde likamna zoloba nazo ndima avec l'état de droit Fati Beton nyose ko bonga donc nazo kanisa bakotiela biso une police oyo kozala ya civil police moko alati bilamba civil musala na ye kota na madusu soka ye kokuta yo zoteka nzembo José Ntita na 100 francs omoni masolo na yo sokoda charima to seri on dirait ikoma bongout sokoda salaka makambo na metulo azokokate akokate bato bazokontinue koyiba biso mingi kaka moni ba clip oyo ezoleka na TV to pesa ba clip pour na promotion mais on a zo comprendre te ebimi ndenge ni na ba TV et combien na ba CD tina ba marché moi 3 clips on a bimi sur je suis béni ba oteka ngo de 1000 francs 1000 bato ba osombela ngo de ba osombela ngo bilamba classe bana déjà baza o ba préparer ngo rentrée scolaire ba oteka ngo ba 1000 francs sokoda yo mona lobelo mais nazo ebisa yo mboka nini oyo o bazoteka ba yibi yo na mboka na yo jour mo mutu moko akima ngai na vandi bo mutu akimi ngai akiti vitre o José Ntita sika yango ya yebaki te ngai aoteki la José Ntita vitre la voiture bo na mais 100 mètres petit na banda nazo biso azo kota bato azo dusula bato na yo sekutu petit tika na yo petit moi ko yebisa moi biso mbolo ko akosa na mbango bon ozo yiba nga na misu na ngai moko ozo teka nga na mboka na ngai moko ya on azo yebisa notre président de la République ministère de la Culture et des Arts boluka bosalata discipline côté wana bochela biso police to sala pétition to sala nini bazo kota biloko na kati ya mboka na ngai zo kita na aéroport na ngai wuti Chine kaka na aéroport pa ezo kota na police de frontière te poni bozo contrôler biloko wana te bazo yiba biso ngana yemba na lor mbongo teni na Patrice o mona ba musique CD moko sangana na musique nanga na ya lor na kati na ya Patrice na kati aoteka ngo 1000 francs tala CD mulaye na 46 nzembo vraiment ya solo bande ko na ngai 46 nzembo na kati ya CD moko et puis ba vidéo et bazoteka ngo 3000 francs na moko ça fait mal
ça fait mal bloc en ndengwana. Je pense que ndé na zolo baboye zo comme la mato ya ba endroit et que comme l'appelle président de la République Nabiso le président Fachi Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo et que koma na zone di makeba ko sala police moko pe secteur Nabiso ba musicien et que ça a réformé et je crois que le loso mikolozo au pirater ngai wana 15 ans de prison. Frère José Nzita, relation na yona baninga no ba artiste mosusu. Poto yebi ke kaka na même monde artistique wana mais ona oyo ngire bombanda ya libela. Est-ce que o toyoka ke debata makasi na frère Michael Amba izaka ya solo to fekodi? Non. Michael Amba yaza ndeko nanga aza frère nangai aza oyo tozala na ye. Donc c'est un frère bien. Tous les biso na moi ba konka jambe zalaka mukeza aka kutu biso mbalete. Ezalaka likamuta to saka Congo Nouveau. Ngai na suggéra que le Congo baki non Congo Nouveau ezala ya balubate. Congo Nouveau ezala juste basangisa ba province nyonso esangana pour batu ba mona ke ya solo toza bomoko. Nangaki na asala comité moko oyo regorger baswahili baluba bamongo banamoni comité yango bamona ke oya bomoni muluba ozomona et ko sala que tout le monde a se retrouver ezala écoute makambo mbongo te jamais ngana Mike to dikita makambo mbongo pour preuve na ndiaka tant to kendaka pa le président Félix Antoine Tshilombo ayambaka biso apesaka biso mbongo muto mutazwaka moi parti na ye là vraiment j'ai isa yango te et puis na lekaka pe na TV lokola ngai moko na lekaka na TV pona koloba makambo wana et après je me suis ressaisi na lobino ba problème na biso ba nzambe to ko régler yango na TV te na lekaka na TV na sengaki batu bolimbisi et j'ai demandé pardon à mon jeune frère Nabi Mike Limbisa ngai oza petit na ngai pardon tchana se na yebité bon fallait pas to l'examen na TV to ko ranger makambo na biso na TV te to luka to ranger yango mingi libanda na libisaki pe bandeko bazwaki yango na ba TV na bibino no so bozana yango na ba téléphone bobo mango eza biloko moya mabe et si toyoka laki na Mike to solo laki je ne veux plus que moto azana yango na téléphone et ko sala kitoko mingi te moi même je suis passé à la télé sans que Mike ayeba na senga pena pardon na bato TV parce que nga mutaba ranking te et bato bamona ko on était avion miki city trop habité na sala qu'il faut il fallait pas même na TV Mike a petit na ngai so toyokani te fallait to solo lango entre biso mais na ko ya likambute ya ngana Mike na lo bango na TV et bimaki mabe ye moko pa se sentaki lésé la senga qui pardon aka moi Mike alela moninga vieux ko le kana TV ndengo na TV omiki na bité fallait ka boyepo et enseigner pe bato ba comprendre que TV eza lié ba chrétien ko ya ko solo la kate awa toko ko makamla biso ba chrétien te to lo belango na TV na kataki riba wana yango na zo peksa pe tout le monde azo kanga awa eza sika ko teka Yesu eza sika ko sala publicité Yesu eza sika ko mema camarade na hota ya bo soanela na TV oh makababino ba chrétien boya ko régler na TV eza endroit ya mabe makasi bande ko nyonso bozolo ba makamba ba chrétien na TV à l'occurrence mon président Deniles papa Limbisa na yebike bande ko na yo bolia ki c'est vrai mais boma TV eza sika penza te toko yoka babiloko wana eza malamu te bote ya biso maloba nzambe bolakisaki biso Yesu po memela biso bambongo te mbongo c'est vrai yaka la bénédiction nous suit mais so bobibino ba papa bokomi ko wela na mbongo na TV ah papa bolimbisa eloko wana yango te nalingi plus bote ya biso Yesu po Yesu azoya ne kala mingi te biso toyebi Yesu papa bo présenter biso Yesu vraiment vous présenter biso Yesu frère José Nzita entre bino kaka ba artiste Nicolas kutu na moni on dirait et doser moi muki comment qui les oh vidéo qui n'a pas comme malo l'album vidéo mto qui n'a pas bimi ah oh yana ne mai lobit oh bimo uta lobi usombango wapi Est-ce que naibité ezalaka nini bon sincèrement na royeb ça peut ba journaliste ba ba utala ngai baliaka mbongo na mutakala mutu te baliaka mbongo na kosambosa mutu te biloko musu bosalaka en tout cas bo doser moi je peux pas avoir beaucoup d'argent pour que nous sala pour publier mutakala ya musani na nzambe mutakala ya mutu c'est pas bon donc et puis bino na bobali ye mingi te otala ka mutakala batata batu na TV c'est pas bon otindaka ba ya si omoni na natindela yo te ya na limite nanu obali te tala plus ozo tala ngo ezalo ko ozo mil la ke la mabe yo moko
omoni ozomila kela mabe ce n'est pas bon donc on a osepela botika yango eza malamu te mais pona biso lokola nga nazali awa question yango yele epai na ngai na osenga bino vraiment bolimbisa biso tozala eloko koloba te soki tosumukaki esi esalamaki tozala eloko koloba te o te justification moko eza te mabe babenga yango mabe bandeko baoyo bakoyi na dossier wana ti lelo nazoba boye mingi bazala motema pasi pe mingi si barepara na nzambe baleka même na ba TV baloba je ne pense pas que boko kangela biso kama makambo na motema bandeko vraiment banda bokanga kanda ti lelo bofungula te soki nzambe oyo akelanga alimbisi bongo bino bandeko boko limbisa te bolimbisa biso bandeko pardon botala biso na liso ekobo lisusu te botala biso na liso ya moyibi lisusu te po soko talinga na liso ekobo okolinga ngai te okolinga pe musique na obeta te. Voilà ce que je peux dire à tous les hommes, les amis qui nous suivent. Et là-bas, pardonnez, car le pardon est une puissance qui libère. Mais oui, parce que côté nga moni yango moi bien te. Yo te kaka ba journaliste. Mais pas ba bino ba yembi, o te ata ba yembi to yebisi bango non moni boy. Te ba yembi nga na yebisi bango na sengi pardon. Na sengali ba yembi pardon. Na yebi na uto yebisa bandeko ba utala ngai que Nzambe a koko beta. Non. Pour un enfant de Dieu ne pêche pas volontairement. Si il est sous comme ça volontairement, il est sous malamute. Donc, ce que quoi par hasard, na robon de la Nzambe mingi, que exemple autozu était abisso, hein, mutona muto a conscience, aïe ba komi tambola penza, aïe ba komi battre la peau, bokilo ils ont ba surprise de voilà. Oh non. Pesa makambo na loba koleka jonga mais njoka jonga loba na ye na ndonga nzambe alinga se comparer na yo plus ko luka ko se comparer na mutu e kotinda yo osimba biloko basimba raté alors osepela mingi ba nzambe surtout biso ba chrétien to se contentera na auto zanango auto zanango yango nzamba pesi biso pourquoi ko se comparer na bato nzamba posio mukuse ndima mukuse yanobi olekinga na molai ngana lekio na mukuse olekinga na pembe ngana lekio na mwindo olekinga na monene ngana lekio na moke olekinga na français na lekio na lingala olekinga na ndako na gombe na lekio na ndako na kingasani na malueka na lekio na kimbulangundu na lekio na bandako donc yo soko za na ndako batonga na sima ngana lekio na ndako manzanza donc mutu na mutu ala ndenge na ye yaya donc ngana za yote yopo kotika la kozala ngai jamais voilà frère José Nzita webi carrière artistique na yo lelo aux 8 ans ebele ouais maintenant yo moko tango mitala eloko nini nanu frère José Nzita salité o ya raisonnable asala ebele boka si joua na souci poani ti nzemba Congo nouveau yaki pona mona ya mabele na oka na sa na simbite ngala kana na sala école yangai ça veut dire école na ko bimisa ba José Nzita emikie ko former bango ba koma ba José Nzita ça veut dire comment on a cause la tête na ba José Nzita na ngata 70 na mboka na tika o ba créer ba José Nzita na ninga école na ngayo na la teli na ngala ndenge na ngala sala ngo école angaye ko internet ba na mboka mikie ba yebo yemba quelque part na pesa bango formation ba yeba ko yemba lokola ngai ba bina ka lokola ngai na panza bango monde entier bana wana et puis deuxièmement na ninga ko sala salle moko ya munene mythique ya kobeta la musique na ebite so na ko kota ba kinkolo toni na ebite ka fumba kata na salle lokola ba bersi wana na bulaka loko ndenge wana ngai pe na ngai Zamba pesa mbongo Zambe ka pesa mbongo bo sentir salle mythique ya ko saranate donc ba penser ze belé na mutu angaye kola ko sunga ko pesa mbongo ce qu'on a ba rêve depuis bon mois tes rêves depuis bon mois na bulaka un jour na zana ngai mécanicien d'avion minzamba komisanga musicien moni akomisa mécanicien mitema bato ça veut dire so moi mutema moi vie c'est longa tana oyemba moi na sere moi vie ça mutema yero moko na ba amo ebeba wana ezonga to zana comme mécanicien mitema bato on ngana kanaka un jour na zana mécanicien pona na technicien ngana mécanicien de profession ko sakana te atakar na ngato ozipa ndikoluka mnaluka mutu tenga mona kota katina sena lati bo kia kana bongisi yango patsa ina ke ngaluka ba mécanicien tenga atakar na ngato na bongisa ngamuko donc naza mécanicien ya ko sakana te donc so carno yepe kufa wa otse on dimate na latika combinaison na ye de tant o kabena tant au moins ngalo comprendre te donc matière ezali amelelo nzambe akomisanga mécanicien na mitema bato
Frère José Nzita. Ouais. Tu dis que vous avez banzembo. Oui, tika lelo na banana ya ba Congolais. Na kubando sala mo ba acapella. Sala elengi pe na ba. Ya liboso mosika. Nayebinga na mobali na ngai tosi tobalana nakoki te nakumba zemi ya mobali mosusu akangelanga lopango na Golgota makila na ye asopaki mpo na ngai nabika nga moseka nabatela nzoto nazwa zemi te. Alléluia. Tango ozaki inspiré na Seigneur mona ke après nzembo wana oyo osengaki ke esalama peut-être na bato esalama. Mais bien sûr que oui, nzembo moseka epesa réforme makasi, nzembo moseka epesa ba pasteur mingi ba prédication, nzembo moseka e honoranga na ndenga osakana te et puis nazo samina album moseka nde sala ke na tambola partout. Comprenez? Voilà donc on va que za nzembo moko yaki na mwa ndenge nango oyo sala ki mwa réforme belé pa na ba. Ngai José. Ngai oyo nakokufa te kino nakomonango oyo nzambe aloba oyo nzambe alobelanga kino nakosimbango kanganga foto monanga bien polobi yokokamwa akangaka continue kokanga tisiko kanga pe lobi omona ngane pe nazo so kanga lisu ya lelo batekaki ye na bandeko na ye baye bakiti na te nzokande na kati na nzoto na ye promese ezalaki tango nzala eyaki na mboka balukaki ya kolia bakendaki kogumbamela Joseph na mboka Ezipito kasi bayebaki te wana petit frère na bango isakoli ekokisami yaya toza moindre lelo muta dimine yo te oyo eza kati na yo nkolo ayebi grandeur nango yango ozala fier na yo koswana na bato pampamba te luka kaka kotika bato bajuge mokolo ezali bakoloba na kati ya nzoto ya mokie wana ezalaka nde na mama monene boye ezalaka nde na papa monene boye tika tango na tango yaya mokili bayebaka kotonga olata kitoko batongaka olati lamba toboka batongaka navandaka na loba pena batongaka pena nini parce que so nalataki lambaki toboka botongaki ngai so nasombika mempandela sika bokumisa omona mpe kaka osombi patela sika mona alakisa nini ye mtalata lamba sika na quartier siko bolingi nini yango oyebi nzembo wana na ba pasteur Chico Shima Tuseni na retraite oui po banze mususu na tunaki o témoignage mais nga mona pesela amen ebimisika bache yango Chico Shimato ya armée de l'éternel voilà tuzai na retraite tant bache nzembo wana ebimisika bache yango obozongisa lisusu siko place oyo babwakaki ye na bandeko na ye yaki na bandeko mususu aba bandai kolela nzembe ebimisika na desali o 2 jours te bache yango boyoka nzemba fresh to abimisika. Donc, comment il aura la sujet mon amen, amen. Mon témoignage, et le ressort ngo tout doit pas nzambe. En tout cas, buka ka motema mutu. Et puis ça rappelle sengo na mutu yo kango. Dans la koloba bandeko mingi ba benga ngai na témoignage bazana poto likola nzembo. Na voyage likola nzembo na kanganga photo. Na koma na États-Unis likola nzembo na ba témoignage bele mingi ba bota bazalaka ko bota te ba finga bango ba milangi. Mais mingi babimisa bana babota babi kanganga photo ta mwana ngo ekomone kanganga photo eza bato bele mama moko comprendre kanga malamu te kanganga photo mais lelo abota azala bana mibale a témoigner donc nakoloba o nzamba pesi ezala toujours na peuple moko ezala kailoba amen. Voilà l'inspiration. Bon nzembo akapela suka yo moko pona nzambe nanga kotika ngai te na maboko ya banguna na ngai kolosunga ngai bango bakoma koloba lobiko na ye wapyo tokotala soki nzambe na ye akosunga ye batielinga maboko na nsima
bazali koswa mino bakangelinga motema ponga nalonga te me babosani naza na nzambe mosungi nakokamwa mosikoli na ngai atelemaka na suka. Donc nzembo nayembi yango mpona yebisa banguna nyonso po bazotelemela bomoi na ngai boza na monopole te jamais okolonga ngai parce que oyo abenga ngai nde apona ngai ayebi parcours na ngai. Voilà lelo soki Berthet Dionga moto na nzambe journaliste ya mboka oyo napesi oyo micro nalobi frère José Nzita yebisa bacongolais un mot comme une prophétie pour l'avenir à RDC. Le mot je peux dire à tout Congolais de ne plus parler à mal de notre pays. Ce sont des paroles, il y a déception, il y a désespoir. Tous se désespérer. Nzambe est capable de changer mboka na biso. Et déjà le kola yesu si ayaki na stade mukolo dédicace makolo yesu ezali awa. Longola ka kelamba matanga la ta ya feti bongama poto kotakana toko sepela na biso. Nzambe oyo alongisa Israël akolongisa Congo. Yeko na yebisa bandeko plus pambola ka mboka. Tu te réveilles le matin, ça la option que Dieu bénisse mon pays. Plus tu bénis le pays, plus tu attires la faveur de Dieu dans mboka na biso. Et puis ça a une culture la collaboration ko la moki tango kitima bolongo na se le baka je suis béni. Tango zolo ba je suis béni. C'est une façon aussi d'attirer la faveur de Dieu vers soi. Voilà et donc on a compris ça le conseil pour la bandeko bazaki désespéré que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Merci frère José Zitame pour tout soukis. Bible lobby, l'église était en paix dans toute la Judée. Mais pour le moment, je vous assure que l'église est en difficulté en RDC. Pour Bakena Nbayokana, pour Naram Moukasseni, mais Babini, il y a reçu un koto. Yo Zamoyem. Nous avons appelé ça yo. Donc, il faut convaincre l'unité, il y a côté à paix. Pourquoi côté à nous? Na likambo oyo izoleka oyo. Mais compréhension, ils ont église, ils ont en difficulté dans RDC. Et ça, un verset dans la Bible, je suis d'Apollos, je suis de Paul. Je suis de Paul, je suis de Timothée. Paul a lobby, non. C'est Dieu qui fait croître. Apollos sème et Paul arrose. Mais c'est lui qui fait croître, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Bande konanga katna Yesu Kristo. Toi na tante ya kuswa na sokamba. Nzambe ayebi. Nani walingi atia na kati na poste wana ya kokamba. Na place ya République, na place ya nini ya Seni ayebi na ye. Ya on a oyebisa ndeko otala ngai yo bondela nzambe. Loba que ta volonté soit faite. Soit faite. Biso ba chrétien to loba ka bongo. Volonté ya nzambe nde salama. Nani volonté ya nzambe nde salama. Donc je crois bandeko ba otala ngai na pekisi bino to bunda na likwa makambo wana. Surtout ba na nzambe to loba que la volonté de Dieu soit faite. Merci frère José Nzita. Ngande la passion, merci. Dionga. Voilà, merci. Comme la soupe à émission la biso dose channel à l'élo qui m'a dit frère José Nzita. On a la Berthet Dionga moto na Zambé journaliste Mboka Oyo. Nous avons remercié Bino tout, nous avons remercié Chobin Nzonga, nous avons remercié tout pour balandi biso. Vraiment tout la Bino. Merci. Ciao.